Bandeko, c'est vrai, Nzamba azali. Ya Edi alobi, Yena Karine Mokonzi, bazala motu moko. Bandeko, mokili oyo mutasalango Nzambe. Nzambe azali, tobimaka kabongo te. Ya Edi asengi aide lisungi na Karine Mokonzi. Karine akanisa ye ndenge bazalaka. Ye na Karine mutu moko, la baronne. Bandeko, ya Edi passeport rouge, passeport diplomatique, aza nango posa, aza komituna. Bandeko, ya Edi akati suki na ye akomi kovo. Bandeko, mokili oyo ezali ya Nzambe. Karine Mokonzi na ya Edi bazala mutu moko, sikoyo bakabwani. Ya Edi mutalobi yango. Ya Edi na Karine Mokonzi bakabwana. Bazalaki mutu moko. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ya Edi côté passeport ndenga zosenga, ndenga zomitunia, azomituna pona passeport rouge oyo, passeport diplomatique. Selon ngai azalane calme, parce que na minute oyo na ba comédien sai pe azwi passeport azelaki te. Kala mingi te ekokita pe na ba joueur. Kala mingi te ekokoma pe na ba journaliste. Pourquoi pas na ba chroniqueuse lisusu. Bandeko, passeport rouge wana ezali passeport diplomatique. Elakisi te ke passeport moko po edaka mutu a voyager. Parce que na yokaki bato mususu balobi passeport wana baza kopesa bato, ifale bapesa pe bato mususu po efacilite bango ko voyager. Mais non, passeport wana yali passeport diplomatique. Tango oza nango ozali diplomate na étranger. Corps diplomatique, diplomate. Nayokaki Sankara lobi. Le grand mopao bapesa ye passeport wana. Eske ye akoko yamba wera na jibe azala na bango akoko bengisa bango. Mais wana eza na sens te. Yazali ambassadeur ya culture congolais na libanda. Azo représente na libanda. Aza na tina te abengisa jibe na wera po basolola. Azali ambassade, azali azwi passeport te po na relation publique ou bien la relation extérieure, non, intérieure
ou bien pour na Sokoda. Azui passeport diplomatique pour na Libanda. Aza corps diplomatique na Libanda. Ambassadeur na Libanda. Est-ce que l'ambassadeur au bazaka na Libanda oyo ya ba pays ya Congo tango yaka na Congo azwaka pe rôle ambassadeur na kata Congo non kaka na Libanda na kati ya Congo eza na ministère bisika bokende zwaka babuku ba passeport yaza kaka na Libanda en plus avant ozwa yango to soko ozwi yango yeba tina na yango eza te ke ozwi yango oyebi pe tina nango te bon soko oyebi tina nango te bakoexplike o tina nango nga mpe nakokoexplike bino tina nango ezali okomi corps diplomatique diplomate na Libanda donc ndenge ezalaka le king aza na bavoiture na ye awa na France comme tel na bavoiture na ye bakoko bambaka sikoyo CD corps diplomatique donc diplomate akozala voiture na ye bayebi ke o voiture ya diplomate pour bo comprendre alors bandeko ya edi azo mérité passeport wana mais nde azala calme parce que bazopesa ngo avec calcul objectif pe bazolanda mpo nga na ndimi na nga te kombo ya edi eza na kati te mpo avant bapesa sai bon soki sai azosala théâtre te soki bapesi ye ya solo alors soki sai azwi ya edi akozwa ngo automatique mpo sai azali moto oyo areprésente culture na Libanda azali comédien oyo aza na expérience ayebani mpe me na kati ya Congo na besportif na besport nyonso ya bitumba en tout cas moto ayebani lokola ya edi eza blaki te soki bakatiere baza na valeur na kati ya Angola bakatiere babundaka bakomba na kati ya Angola bakatiere baentrenaka bapolisier na bamilitaire na kati ya Angola histoire ezo base na kati ya Congo alors tango bazoloba kati ya Congo ezali edingwe donc même soki basali stade moko pona bakatiere babundaka uniquement bakobenga ngo edingwe eza bongo donc edingwe lipasa akozwa ngo naza sir bakopesa ye soki bapie penza sai soki eza kaka bamusicien te alors siko na cagnotte janvier azwaki 1000 ya edi mpe aza na besoin ya 1000 ntango mosusu mpe 500 ou bien ntango mosusu 2000 nayebi te me ya edi ndako na ye edindi na mai etondi na lupango mai wana ekokauka kaka soki lisungi ewuti na poto bokanisa bino moko ya edi mai etonda na lupango na ye un grand quartier africain reconnu mondialement fierté ya Zaïre ya Congo ya tous les deux Congo na fierté ya Angola ndenge nalobi na Angola tango basalaka kati bamonaka edingwe likolo muta liboso bongo eyala ye te mutu abandaki kati eyala ye mutu abandaki me edingwe likolo alors sikoyo ndako na ye etondi mai asengi aide
na Karine Mokonzi la baronne. Donc tango ya edi asengi aide na Karine Mokonzi la baronne elakisi la Chine botia maboko na poche. Eza bongo. En plus ezali urgent. Ndenge kaka ezalaki oyo ya janvier akweyaki na moto. Po ya edi lupangu etondi na mai. Mai ya kamba te, mai ya mbula. Bokanisa sikoyo soki lupangu etondi na mai. Toilette ekozala ndenge ni. Bon, na sauté place wana po yozolia. Bandeko ya edi na Karine Mokonzi bazala mutu moko. Ya edi mutalobi yango. Karine Mokonzi na ya edi bazala mutu moko. Ya edi azolo bango na le passé. Ya edi alobi teke ye na Karine bazali mutu moko. Bazalaki. Etanke banda Karine akoma na poto, ya edi alobaka Karine aza mutu na ye. Karine na ye bazali memora. Karine na ye eloko moko. Mena kamwe na koti na chez Mokonzi officiel. Na moni ya edi affaibli. Donc ya kolemba. Mais en bonne santé. Nzoto pe eza ya kofungwama. Pe akati suki onano akata te. Ya edi akati suki onano akata te. Ya edi akati mukokoli. Bon, ngana yebi akataki yango deja. Banda kendaki na kamba. Yango wana tanga bwakaki biloko wana nyonso. Ngana kendako lokotango na suki ne yango ya na mutu nanga. Ah, ezate kovo. Ah, ok. Bon, moko na bambakango, moko na longoli. Biloko pe moko na genezwaka, moko na zongisango na kamba. Ya edi na Karine Mokonzi bazalaki na le passé mutu moko. Lelo oyo ya edi na Karine Mokonzi bazali lisusu mutu moko te. Yango wana Karine Mokonzi fwa kanisa ye na le passé. Pote asunga ye sikoyo na présent. Me mutu moko ango na nini? Tangu ya edi azalaki na bakisi na suki wana nde tangu azalaki mutu moko na Karine. Siko ya edi akati kovo abwaki bakisi. Atikali mutu moko susu te na Karine. Elingo loba nini? Bandeko video eza na chez Mokonzi. Émission eleki na chez Mokonzi. Journaliste pe azo présenté Karine Mokonzi. Pe ya edi aza kolobela na kati ya chaîne na Karine Mokonzi. Na kati ya chez Mokonzi. Ye na Karine Mokonzi bazala mutu moko. Lelo oyo ya edi abongoli motema. Abwaki bakisi wana. Abongoli sikoyo na ndenge ya solo. Na ndenge ya baneo apostolika batako kende te. Ateza nango église. Na ndenge ya pasteur Waleza azako kende te. Ata eza nango église. Meturo yo abongoli na ndenge ya nkamba. Pe akati kovo. Bandeko. Nzambe azali. Bandeko bo dutaka te kolo Nzambe
tata nzambe azali oyo akela biso. Bodutaka te, ya edi ayebi bien monde oyo awuta ya Satan, ayebi bien kosolola na besprit, ayebi bien kolekisa bato, ayebi makambo ebele ya monde wana, ayebi pe soko tiki eloko nini ezilandaka na nsima, ataki nini eyaka. Me ya edi turo yo atiki bakisi nyonso pe akati kovo. Eza teke ndenge banda kokende na néo-apostolique, alobi akomosambela maza toujours na suki na bakisi na ye. Akepa Pasteur Walesa aza toujours na suki na bakisi na ye. Me lelo oyo awuti kamba ya edi akati mokokoli atikali oyo azalaki te. Ye na Karine Mokonzi pe batikali susu moto moko te. Bakabwani elingo loba nini? Ya edi na moma oyo akomosambela, na moma oyo atiki bakisi, me koma na moma oyo akende loba ye na Karine Mokonzi bazalaki mutu moko, lelo oyo baza mutu moko te. Elingo lakisa nini bandeko? Bandeko bino mbozo na ndanga, normalement bokomona ndengeni, bokomona soki edingwe moto na ngenge azalaki na bakisi na suki wana, bazalaki mutu moko na Karine, seke Karine yepe azalaki na kisi. Siko ya edi akati kovo, akomi kosambela, atiki bakisi, akomi ye na Karine batikali su mutu moko te. Bokomona neti ya edi akabwani na Karine, bokomona bongo ya edi akomosambela, atiki Karine na bakisi. Bokomona bongo. Me bandeko eza bongo te. Oui, yozoloba eza bongo. Nga mutu nalobi oyo komona, me nga nalobi teke eza bongo. Nalobi oyo yozolandanga ozomona bongo. Me zape kaka te po yoza zozo. Na ba chinois bazomona ngo. Voire même tina kata bana membre bazomona ngo. Ba mama autorité bazomona ngo. Mère Fashion Kutu na mama Sylvie Mode bakangi ba good papa Robo kotanga kombo na bisote. Bon, ok. Nalobi te kasi. O bino bozo kanisa nalobi te. Nalobi na ngai te. Bandeko oyo majaki azo kanisa. Bon. Majaki azo lobaka amama papa Robo ningo bimisa nini? Naza deja awa sous-marin. Majaki ngana tobolaka ba sous-marin. Bimano de libanda likola mai. Vanda na likolo. Bandeko eza bongo te. Ezali kaka moto na ngenge edingwe na Karine Mokonzi batikali moto moko lisusu te, parce que edingwe moto na ngenge awa abongoli motema, awa atiki bakisi, alingi pe kosala babeze ya lokuta te, alingi te kosalaka makambo po bato ba croire yazo pia Karine Mokonzi babor. Alingi te ke tango Karine Mokonzi akobeta zozo moko coup de tête,
zozwake kweya na matonge etanke babeteli yango na Château Rouge aboyi balobake aza na biloko Yaya Edi yoka ndenge bakoperaka ti lelo yango ya Edi alobi batikali lisusu mutu moko te pamba te ya Edi akokota susu na makambo wana te. Même babuzoba mususu na kati ya monde ya théâtre akokota te. Soki akosala théâtre akomemango lokola belombe bamasumu de brende. Donc Edingwe moto na ngenge apesi discipline moko oyo ya mosantu toloba bongo. Bandeko nazo balola makambo te pona nakotela naloba tika na sauver image ya Karine. Non. Eza bongo te. Eza bongo te. Soki Karine namonaki yeke bakabwani pona kisi ya tikali na kisi na ningai naloba beongo na wanga na pwani. Me oyo nga nazoloba ezali ndengwana. Botala bino moko Edingwe moto na ngenge. Ba émission nyonso asala na suki wana. Na émission oyo azosala sikoyo sans suki wana. Bokomona aza kosala ba émission différent. Azoloba différent. Ba je ya kokotisa ki Edingwe moto na ngenge azosala ngote. Azosala kaka Edingwe oyo abongola motema. Voire même kalate bugoyoka bakomo benga ye papa soki nani. Papa Edingwe to papa kombo mususu oyo kaka eza na mikanda na ye. Yango wana Edingwe moto na ngenge na Karine Mokonzi la baronne batikali lisusu moto moko te po eloko esangisaki bango ezali babeze. Eloko esangisaki bango image ya Edingwe ebangisaka ba diversaire surtout ba leader ya musique. Vraiment Karine Mokonzi alingaki abangisaka bango bakotaka ba toilette 14 à 27 fois. Bongo soki ba musicien bakokota 14 à 27 fois. Alors ba député 100 à 200 fois. Po Karine Mokonzi ayebaki monde wana na maloba batonda ba relation. Na maloba bango moko ba relation. Na mbongo bango moko dollar ebotaka na poche na bango. Alors Karine Mokonzi comme Mama YouTube la plus intelligente koleka ye secrétaire Nadine Mukendi la plus intelligente. Mais siko ye Karine Mokonzi azali na niveau ya likolo. Abulaki ke non kaka image Yaya Edi yango nde ekobangisa nyonso pe efonctionnaka tina mukola lelo. Tina mukola lelo onga nazoloba image Yaya Edi ebangisaka tango Karine kosala kaka likambo moko balobi aza na biloko ya Edi. Ye na ya Edi baza mutu moko. Bo comprendre sikoyo Karine aza na kisi te, asimba kisi te, aza pe na posa ya kosimba ngo te, azala pe na posa ya kosimba ngo te. Po soki azala na posa nango na 14 ans mbela kanga wera mbele wera na mampata si ba divorça. Mais azala nango te, azala pe na posa nango te.
parce que comme Mokonzi, tout simplement, descendant, il y a Tchombe, fille bien-aimée, il y a Général Mokonzi, fille adorable, il y a Maman Charlotte, oh lelo, oyo, a comme une empire, la Chine, oyo lelo, oyo, monde, il y a YouTube, na bato tout balobaka lingala, il y a Internet, ezali monde Mokonzi. Yangwana bandeko, ya Edi na Karine Mokonzi la baronne, bakabwani na kisite, mais bakabwani na comportement ya babeze, ya appui, ya kobangisa mokili, ya Edi alingala ndakaka nzela ya nkamba, nzela ya papa Simo Kimbangu, nzela ya Bankulu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.